soki tolobi mpena tobanda lisolo ya bloc ebandi mpena eza baomo babelge bato batonga meloko nini pene ebendaka oyo oliaka oyo bloc ya bloc ezalaka na saveur nango moko oyo na ndako tokoka kosala talaka na bato ya poto bato États-Unis so banayambi bango epa na nga batinda nga kaka awa bino ezalaka viande nini oyo ezalaka oyo eza TS na carton yango eza numéro 42 ya ngombe wana mosusu bango basalaka batige ya ngombe ya mipanzi ondire toza na sendwe toza na sendwe te soki baoteka bakar me bato bakangi nye deja baplace ntango babelge basala oyo baplace moko donc ezali place moko commerciale ba 70 et quelque nde yango bere abandaki cope na ye bavoisin awa ata motu moko azalaki te tolamba ya kitoko neti bapoisson tosezonaka yango bien kitoko nakoloba bongo mpo ya nini bamama mosusu bafanana na ndako balambela mpe bapapa batumela mpe bapoisson oyo biso oyo tumbaka oyoka papa boyo yango alingi kaka ya blog place moko commerciale faut bato basala baactivité alors mare nanga azwaki idéologie ya koteka poisson solo ya ngulu ebanda ngai na toyaka bamimi bale moko na États-Unis moko totikala ni awa komone Germain ozalaka misato tozalaka misato bon moko akende États-Unis nga na tikali ye mpe mosusu wana asala mwa bafere na makambo na ye ai tozalaka ensemble ngulu nabandaka ngulu awa depuis 2016 abetango kara bato balara mare bandei mwa cope na ye wana papapati poisson kengenge aye kocrée lisusu eloko moko boye eloko yango aye kocrée nini brochette 2016 azalaka face kuna donc couleur de lomo ezalaka te uta tinga na ye nde territoire nyonso to elango kingi nyonso akomi ngulu bandali oyo idéologie yaka na kapela bajeune bakanisa te ke no biso nyonso tosala na gouvernement oyo lelo so bazwi biso nyonso banome biso na gouvernement tokozala nango bien te alors tel ke nano ozwi mosala te bajeune ebele tomona awa bazokeleka bazokesenga créer moi brochette créer moi mayonnaise créer moi matungulu ka GDG ndenge ezalaka ekei donc ekoma peleka no bato baza na mikili surtout na deuxième vitesse yebela bato baza na nord bokende pa ya lelo bokesomelanga brochette ya lelo c'est que awa bakangaka baplace mpo soki oye retard okokuta pena donc place eza lisusu te bazala na bagumo botoyebi te so baingrédient supu ya poussière ya libanda sosi pame ya ndako yaka lokwa ya bloc te ya bloc elekaka kaka siko différence ya goût ezalaka nini bango bayebi bagu na bango mamo basalaka obolakisa biso nde tosalaka ndeni kaka baepiso tosomaka na gambia bope kaka yango wana biso totiaka basalade batomate bamayonnaise balingaka oyo ya batendo te balingaka te kaka oyo nde basepelaka nango mais oyo eza vrai ngombe eza TS numéro 42 awa bino pena bosala na vrai ngombe vraiment TS numéro 42 nde vrai ngombe baza bato deya sito mesana siko aubergine na basala nango nini aubergine ezokota na ngolo zila na po eza secret na bango ya boulot mais bakumisi déjà nini wana mama toza na awa yo oza mosombi to oza molambi naza molambi yo oza molambi baepisi nyonso kaka basizonaka mpo batumba thomson yango biso tosalaka me ya ndako esimbaka kaka te ya biso kaka nde eleki sikoyo esalaka nini ke ya ndako esimba te pour ke bato bayaka kawa bosala mpo bani genre assaisonnement tosala yango kitoko sange to tino basecret na bino ya mosala tosala yango kaka kitoko mais na monoko ningo mona yango différence ezali na oyo moko kosala yo mpo kotumbatumba mpe brochette na oyo osalaka na ndako na ya bango différence ezala nini différence eza kaka idéologie yaka na kapela auta kapela idéologie yango euta kapela nga mo mpe na ye na kapela ntina longo epaka kapela depuis 2016-17 nde na ye na che staff awa
okopa dongo to bandiango ba oto bandiango koma kishasa mobile na ba oba zo kausango na ba oba zo liango selo kunde ba kolela OK po elengi ya ngulu c'est-à-dire que tout ça la découverte total sabino ndenge nini bandali zalaki mais sika oto mona awa ezaki sika moko calme bana mbazo ko beta na kwa ba lijon ko ibana banega ko beta babale na bango différence ya makasi na oyo ngana okolamba boye bana baosepela nango te ata papa osepela mais kako ya awa nde bayokaka ngo kaka elengi nayebi te mpo na nini o panji wana oboye te biso mimande tosalaka vrai kamundele vraiment. Ah ok d'accord. Mais mosala elozo tambola bien parce que balobi moi apparemment. Oui eza bien papa langa par jour koteka 200 brochettes 250 100 na mokolo moko. Oui na par jour. Ah papa Samuel asalaka ngulu na ye bien alamba yango vraiment bien yango ekanga biso tozongaka epa na ye. Donc kino 2016 azala na mabele awa tout oyo ndoni baba les venants ti bayo mukotanga la banda kula o na ngulu à 2500 francs. Michel Mayabou. Nous sommes vraiment dans place, on va dire place Bandal, c'est-à-dire que référence ya makasi ya Bandal, to bengi yango bloc. O ezala ke tango wana mutu soka uti poto de l'aéroport. Nanu kuta komi chez bango te na kati ya car, albo memanga na bloc. Na bloc pour akende ko sala nini? Akende ko luka nani? Kasi te tozo expliquer lui nango tout à l'heure, toza pena na place Bandal. Là je suis avec mon frère Papi. Bonjour. Ouais, bonjour mon toujours frère. Bandal. Toujours même moral. Vraiment plaisir de te changer tes bandalons on ne tombera jamais et puis on a mabélé. Maman a tendance. Mabélé. Déjà ba mon bazo CP là, na jo mingi pour mona yalelo. Voilà. C'est que bloc c'est yalelo. Voilà. Tu vois ba bloc ba na ndenge ni. Peu comme bloc, ba na ndenge ni. Bon, ma première chose personnellement ma mère son âme en paix. Yalelo que son âme en paix. Qui fit ma mère. Soy tobi pela to bandali sur la bloc et bandi pena za bon mo ba belge ba tonga tant ba belge ba sele ba place moko donc des place moko commercial il faut ba sala ba activité alors mère danga azwaki idéologie ya koteka poisson Mingue Salagare, non, Thomson, la mer, voilà, la mer. Banana Mamba Boula Mouké, Bamba Boula Miké, cercle, on a Miké. Mais on a des poissons à Yenango. Là, il y a tout le monde, il y a Miké, à Ronde, Foko, Tsobo, Thomson, la Kati, Bakangi. Mère Banane, voilà. Et puis, Wane Zaki, 70 et quelques. 70 et quelques. Né au Gobert, Bandagi Koplae. Ba voisin ata mutu mo azalaki te abeta ngo kara kara bato balar mère bande mo cop na wana papa pati poisson kengenge ay ko créer lisusu eloko moko boye eloko ngo ya ko créer nini brochette créer moi brochette créer moi ba mayonnaise créer moi ba matungulu ka j'ai déjà ndenge zalaka ekei donc et comme appelé que non bato bazala mikili surtout na deuxième vitesse yebela bato bazala nord boke n'est pas y aller le boke soumelanga brochette y aller là bah on y a peine à commande la société brassicole écoute n'en parlons même pas tous les cérémonies bah non y a non pas y aller là donc rien à dire donc ça souvent il y a côté la mutu moko te comment tu peux dans la cérémonie la fête à miner il faut y aller là faut bah y a la bloc pas y aller là bah c'est donc nous tout le monde le service traité bah service traité y aller le temps ça déjà pas la idéologie voilà yango to bana bengaka kolo idéologie yem ta sala idéologie pour batu tout balanda puis batu tout pe balanda regretaka po mais rappelez-moi là mais
aformande bato ata mokili boyi aformande bato okobima no danger mais na kuzu oyebika no ya lelo lekolo masolo mais yo lokola moi yo po banda kolia ngolo mais secret ne peut-être ta mère pas ko livrer na ba secret ya la mele oyo ezobe po même chaba idéologie à la mère et outia idéologie chaba secret ya mère ya la mele wala do la mele bato ba sepela ba ya kolia oui Thomson wala o bato ba na koya ko lia na bloc et puis so peut totali différence yana différence ezali ya monde wala moyen tanga comme ezate pour la publicité monde à côté on a monde à bloc comme ça différence eza monene donc ba secret on a ma mère na biso ne bato ba yebi yango biso peut toza la mo secret on a mais moyen to de valeur on a télé boy mato na suki ga wala rien à même parce que le ba mo ba tout ça mo ba bloc et quoi ba sur na bloc té tango wana lelo différence des années ça pas différence eza makasi plus que moi ola la muke ba moto musonde ba yibi no moto justement la koko peut sur réponse réponse sur les années nini tant bloc zo réunir bato na bazali bato balar bazali na ba parler a terrasse ezaki mingité mais lelo banda po makelele tiron pas molar ba terrasse bana ba bimie belé donc bana bloc ngau to sala nga fier c'est ma fierté la mona rappela que non bloc peut salibana bana pe ba bimi ba terrasse pe komi mingi c'est comme ça donc les appels à bongo ba terrasse bimi donc baza bana bloc pour vous dire que non bloc quoi te bloc ça super fort mais zaka kaninga za poza belge mtatonga pour tout le monde était belge mtatonga donc pour changer évangile la bloc les lotés des années mère azal sous soutien mais bino mère bino bana souvenir ni ya munemu na musala mère asalaki ya la mère kaka oyo la mère kaka na ba brochette au kamundele atubenga mona na komona no benga kamundele souvenir ni ya munene pino mona ngeno te na musala mère asala to tikane loko te ba souvenir eza moi mingi oyo de fait maman na ngati kelinga vraiment premièrement na l'action musala loko ali boso ya mutuya musala na ko vanda boye na ko kene ko kemandete mais loko ali boso mère atikela nga travail on a travaillé à makasi deuxièmement coup bloc musala ba mingi donc ezate deuxièmement ezake alors a former pe ba tebele ezate ga ba souvenir ezate ba souvenir à l'axi ba tupé musala c'est ça quoi. Donc moi je vais soutenir la ligne Léo pour tous vraiment en plein bandal. Aujourd'hui c'est le 1er mai et c'est un sentiment tant on a yambi bino tous à Paris et puis aux Amabélé. Moi c'est Papi Aous très connu na Bandalungwa. Nous s'appelle Libosoka toujours avant idéologie mère na ngatikela ngwana. Ola la pongité faut beaucoup bosser, faut beaucoup travailler. Et on a travaillé à dur na bosaka toujours dur. Donc toujours même 4 heures de jeux ça déjà la 4 heures à deux jours de maximum bana bandal ba parler papa biso ça on va kundel pain de naissance 4 heures to za debout na bandi couple ngai na bi ke folo somba boy fona kene boy fona kota boy checking normal c'est ça quoi. Merci na papi Nenge Oleki na Congo Gold Télévision avec Jolie Copie. En tout cas une fois merci. Toujours bandalo oh ya mabele même oui tu ko solulana ba kolo idéologie mais ça quand même na bateau bazalaka tirer na place oyo to benga ngo bloc commercial mingi pour na lamele na mbanzi na to benga ngo kamundele to kuta ina maman bonjour déjà le autres les premiers mai il y a fait ba travailler au salaka na salaka na femme d'affaires aux femmes d'affaires na cadre d'affaires na wana tu souhaitais que les camarades mais tu coûtes mais nous on est péné bendo na place oyo oui ça va faire na auto oui mais on est Thomson la mel oui la mère mais yo moi si on l'a rappelé na ndaku pour Thomson les na variété belé na ya kotumba ya kokalinga ya balamba ngona musaka na nguba na mbika yo ko liaka lano mais loko nini bene benda ka oya oliaka oya bloc ya bloc ezaka na saveur na moko na ndako tokoka kosala bazala na bagu moko toyebi te so baingrédient so po bapoussière ya libanda sose pame ya ndako yaka lokwa ya bloc te ya bloc elekaka kaka ko différence ya goût ezalaka nini bango bayebi bagu na bango basalaka surtout yebi na biso te mais ya ndako ezaka na
saveur wana o bon eza nango libanda te oyebaki place ondenge nini toyoka eza monde entier ozala na poto ozala wapi oyoka kaka bloc kuna fin Thomson nde bango baspécialiste na Thomson surtout ya minene wana ekoti ya épice tina mikuwa oli yango na motu wana kati ok d'accord merci na moi témoignage ososombi déjà tozo on a mona mnene bato bilande baotumbela ngai ok d'accord merci mama komona na tuni kombo te Maman Françoise oza peka mona koto bandal to oyo outi commune nauti commune mosusu na bino ya olekisa na ngai to nalia na ngai poisson na ngai d'une commune à Bandal. En tout cas, merci à Andy Mondime pour y na Congo Gold Télévision. Merci maman. C'est quoi tozana balambi to moni maman Françoise to be comme le mo na bi bazana ba secret na bango ba ingredients to moni amera ça ba ingredients to tout na te pour ça secret na bango ya boulot to tout na secret limité ba sala wana. Pour ça secret na bango ya boulot mais ba kumisi déjà ni ngona. Maman tozana awa yo oza mosombi to oza molambi. Mana naza molambi. Yo za molambi ba kumisi bino penza mwa mingi. Musala na bino elikana na ndeni awa na bloc. Musala misala na bino ndeni po ebenda batu bolambeli na bino motuna na ngai yango wana. Bolamba kitoko neti ba poisson to saison na bango bien kitoko. Osi na rolo ba bongo kwani ba mama musu ba fana na ndako balambela pe ba papa batumela pe ba poisson obiso yotumbako. Oyoka papa boy yango alingika ya bloc. Obola kisebiso ndio to salaka. To sala ndeni kaka ba episo to soma na Gambia bo pe ba so kaya yango la biso to tsaka ba salade, ba tomate, ba mayonnaise, ba épices nyonso ka ba saisonner po ba tumba Thomson ya biso to sala ka mais ya ndako esimba ka te ya biso ka ndeli. Siko ya esala ka nini ke ya ndako esimba te pour que ba ya kakawa. Bo ça po ba déjà assaisonnement sala ngo kitoko. Sanga to tino ba secret na bino ya musala. To sala ngo ka kitoko. Ko ba kiya baya pe bele ba sombela biso. Sala ngo ka kitoko ka ndi sala ba kino. Na mbelo na nga kitoko na tie ba kiya baya. Bozana bilo monstre spécial butiaka na kati to tsailo te kako bateka na Gambia batu yoso basomba ka yango biso to tsaka na poisson mais lobi bane quand même ko tirer batu belé mais le lo apparemment bloc ti héros na mo déjà moza bon batu ba roya mais ça sou ndenge zalaki kalaté différence le lo comme na nini par rapport à vente Dabina ko lo ezala ko ka bien mais batu nde bazoki mapo ba moko bakuluna bayara awa ba onde bakimisi bakiya ta okiya yo kolia kulune ye kuna amoni ke balandi elobi akoya te po bamutusu bakoka bashoke bakuluna te bayaka nde bongo yango moni ke bato bazomona na esuvema ebele te mais na moi ezalaka mwa moke mais na pokwa bato bakotaka na bango ok donc eloko mpe esali ke bato bakima mwa moke ali insécurité ok maman merci na témoignage na mbote mama tolobeli mwa lamele mwa mingi me tomoni yo mingi po kuna apparemment alaiti ya tomoni awa nde pena mbanzi brochette nalinga tobenga yango kamundeli tomoni yango ezotakata boye secret na awa mama eza na olina ya kamundeli ezotakata boye bagoche secret na ngai ya kamundeli bato mingi balingaka na bango kamundele bamosusu balingaka poisson so ovandi na yo edekoraka mesa ozolia ezopesa esengo nakotiela o salade nakotia tomate natie matungulu natie mayonnaise mwa pima ya poussière ozolia oza na esengo moto mosusu akoza aza na ndako aza na baproblème naye kovanda awa osepela nalia mwa kamundele bamwa esala ye mwa bien ndenge omona ba jeune fille ba garçon esala bien papa mais bakamunde basangwa place ebele moyoka moto abite oyo bloc eleki oyo bloc pena te bino ezalaka viande nini oyo ezalaka oyo eza ts na carton yango eza numéro 42 ya ngombe wana mosusu bango basalaka batige ya ngombe ya mipanzi mais oyo eza vrai ngombe eza ts numéro 42 awa bino pena bosala na vrai ngombe vraiment ts numéro 42 le vrai ngombe mipanzi wana
oh boy te biso vraiment de ça la vrai kamundele vraiment. Ah ok d'accord. Mais musala les autres tambola bien parce que balbi moi apparemment. Oui, ça bien papa là par jour côté à 200 brochettes, 250, 100. Oui, na par jour. So tu es menacho par l'épreuve, kaya ezawa no mona 190 200 brochettes par jour. Nam kolomoko. Oui. La client la bino basaka ko ba na revendre ba somi 200 wana to. Non, ba ya comme ça ye net député on a ni parti ki muya ya tinda ka batu na ye ba somi ekei net mama ye wana ye. Aye somba 15 brochettes nazo ambalele. Mususu akoya vandi mususu pa koya ba ambalele. Qui va faire mamelo oni esta. Maman pe wana ye vandi somba 15 brochettes. Oui. Ya esomba 15 brochettes aoke na ngola ndaku na bambalele ya papia liyumu na bongisi akena ngola ndaku. En tout cas maman comment nani ngai komo la ngai ilumbe eyenga. Ilumbe eyenga. Oui. Maman 100% ya bokatola. 100%. Oh 50% non 100%. Papa na mama. Mama la ngai ilumbe, mama la papa la ngai ilumbe, mama la ngai isuka. Biso na so ba mongo na ba mongo. Bonjour maman, Yondo Sombi commande à 15 brochettes on ngande na sombi. Oza na fête to ayambi bapaya nanga so ba ba préféra kaka banali ba tige na bango za kitoko za ngombe. Talaka na bato apoto bato États-Unis so bana yambi bango epana nga batinda nga kakawa. Balinga ko ya ba tendo te balinga te kako oyo nde basepelana. Mais na munoko ningo munango différence ali na oyo moko kosala yo poko tumba pe brochette. Ngape na osala na ndako na bango différence za ni. Différence za kaka. Différence ya makasi na oyo. Ngana okolamba boye bana ba osepelana ngote. Ata papa ose meka koya awa nde bayoka kango kaka lengi na ebite pona nini oh nini bachaka na kati na ebite vraiment lengi eza na kati awa. OK ye découvrir ya nderi na mwana na nga kaka jour moko bo na tindi etige olia sombela ngo ya kuna soki zaka ya nyau soki ya nini na ebite na sombelanga ga mibale awa na meki na lobi Joël sombi wapi o na sombi awa pa bangala moko bazalaka awa Felibe et pas maman Brigitte Kando. Brigitte Kando na papa Felibe. OK ba Kando ezelengi makasi elengi boya bomeka ngo bokoyoka penza ezelengi eleki. Merci quand on maman lobby ezé lengeleki tozalaki na bloc commercial de ba to faire découvrir lelo na bande ko na biso Congo Gold Télévision Bandalungwa mais Bandalungwa eza na repère ya makasi to benga ngo bloc commercial to bandaki pa ya lelo to lobi si bango ne ba bandaki mu idéologie bandaki pe to suki awa na Felibe et pa ya papa Feli na maman Brigitte Ikando couple oyo ba osala pe bato maman na ba plaisir na sikoyo to pesi bongo mbote na Christelle Ikando to benga e papa chéri. Après bloc commercial et sikoyo wapi kende sango kaka pona lamele Thompson si banango to comme na brochette mo ndenge bozo landa to tiko solana bango to ye eloko musua munene fungami na Bandalungu ba benga ngo luputa eloko ni ezo benda bato na luputa awa ezaka se eloko esika nyonso tu mboka yusango efungumaka eza na mutu oyo afungolaka yango tolingi lelo tosolola na mutu oyo abandi lisolo ya luputa abandi lisolo ya luputa na nini bo découvrir na biso na ye elongo kombo na ye Versace. Voilà, il s'appelle Monsieur Versace. C'est-à-dire que awa lisolo ya luputa eza lisolo ya ngulu lelo bazobeta ngulu ya luputa balobi même babenga ngoni ni safu batumba babiloko belé wana. Monsieur Versace, bonjour. Bonjour Papa awa toyebaki luputa lisolo ya koto eza likolo lisolo ya Santa. Santa c'est avec baba ibe ikanto lisolo ya bilamba eza ndi mboka bilamba ba ali maluta que je salue déjà passant wana batu nanga bina sege na yebi mabile ndenge zala o eza couloir pene makamne lamba ba oli jonko ina kwa kuna so adi dosenga me mbala moko ku tola mokabo lisolo ya ngulu e bandeki na ndeni papa likanisi wana o créer staff ya ngulu e bandeki na ndeni solo ya ngulu banda ngai na toyeba ba mibale
moko aux États-Unis moko totikalani awa comme les Germain vous avez mis ça tout bon moko akende États-Unis na tikali yipe mususu wana asala mwa ba faire makambo la ya tozala ensemble ngulu na bandaka ngulu awa depuis 2016 on a face kuna donc couleur de l'homo zalate utatinga na ye les territoires nous la moki nous sommes ngulu bandal oui idéologie ya na kapela idéologie ya na kapela uta kapela idéologie ngulu uta kapela la mo pela na kapela tina longo pa kapela depuis 2016-17 de na staff awa donc kino 2016 azara na mabele awa tout oyo on ba les venants ti ba yo mukotanga la banda couleur na ngulu à 2500 francs 2500 francs on les a représenté combien de kilos kilo moko ya moko à l'époque 2016 il a 2500 les longues le commune 25000 kilo moko 25000 donc on a espérance musalo makasi o ba yebi asi mo moni paka ndinga lobi no la moni nazali na banda en phase tinali on de la commune grâce à ça on peut vivre mais cette idée là tena bana nanga kopa ngulu idengo yeboto po tena kapela tonde ni po me bango tikoto oh musala bandal les alolendo bandal bana partout on fait na Brazzaville Gabon Centrafrique dans les sara musala c'est un centrafricain OK c'est un centrafricain mais on a besoin West Afrique là yesu ko toza osala na ba ngulu comme ya kani chrétien ya na osala pe ngulu akite wana donc pe na bimi na Brazzaville grand frère na so apprendre na po sous Jancy les sigo tant pe la moni il fallait na voyager on a aussi mbaté les on a décidé qu'il y a un grand frère na moko fois là yé atika na Gambela ya bosana wenzo ya nini zigida ya tigala kuna to yi ko collaborer ngai chez Kofi Olomide na matonge na Oshwe na 565 officiel yo beta concert wana donc biso ça barbecue wana mais côté moi de solo la bien te de panzana allez mais ozo rappel là de côté na master na après si idée après sur la fouillaki tellement siko yo master na to zali na mer na la terrasse là au moins la place to inyati to signaler to ibo awa isimba ba ko banga kutu bandal ngala mbetwani atindi abandi ngulu malembe deuxième personne ayo kolanda zaka awa pama mundele place deuxième personne troisième personne yeki na rond point pa mama autokufa Maliza ndetango yo fungola ba yeki mibale ba yo séparer akomi de wenge ti na ne couleur lelo ebotami nyoso tu mingi so tuni bango ta moko nde histoire peut se bandela ba yeba même donc yango wana grâce à Nzambe na vie na ba petit na bien ko travailler na ozo former bango est-ce que ça facile ko sala kopo ça facile so tega série na musala no kaka pour maintenir yango normal les ana baleli moi sinanga autant ça moi na ba comme je te parler on a un ça ya tande wa mutu wa vous avez besoin de même manifestation mariage ni surtout à participer à nous surtout OK d'accord genre kaka ya ba service moi question sur parce que baloba moi trop bana bandal ba finir bana bandal ba paresse bala la kati ba 17h bala muki ba tie poudre belé ba bimi ba linga mama ba bilamba mais yo mona bandal au vanisi pena kopo yo ngala zali mwana matete OK na mwana matete ndina ki ko créer staff koto OK na mouvement de monde kaka selon ndenge makambo zali mais tout appela ba mingi pena bandal a peut to to na ndeti edge ba ibele il tira bango pe sunganga pe ko sunga pe bango pe ba bandal pe no makambo susu mais isimbaka te OK ba bandal makambo susu ndenge dollar ndenge tabitanga le solo ba bandal na ngombe isimbate ba bensa me ba staff susu ya isimbaka te si ngandi tongo na iba kama ndi tongo na ina staff ngulu ande couleur beba boué yana ma papa mingi ba na pe ba mama mingi ba sepeza na makambo susu ndi na sala ndezali ibeba pe ebonga mais à part ko tumba ba bibo sa bilo muso wa berili boke ya aubergine na ngulu dongo nyoso sala do yo mo kam do créer on la sala ya dongo na ya
D'ailleurs, aubergine. Crevette, aubergine, biloko ebele na sala. Pomme de terre tout na sala. Donc ça la variété belé. Eloko na prix nango. Donc biloko yango simple 25 000. Na dongo 30 000. Soki na tchana pomme de terre makamni susu mike. Pas 35 000. Ba champignon. Marambo kitoko wapi après awa ngana joli kopi tolia awa epa ya Verchat. En tout cas félicitations déjà Marambo sali po fungoli bandeko belo PCP bango moi misala mais to chité déjà clientèle na yo. Ezaka bana bandal to bana bandal partout. Ah la outil mimosa to livrer de musu sikola ke elembo sous région na kitika 10 kg na ba kila partout. Bandal par-ci par-là ba utara wapi. Ah donc ba bengi yo pena sala na 10 kg là. Les petits bacs BCDBC DGDA na mele ça. Je frame partout tout. Bac central na la kati. Ok, d'accord, Liobani a souka na ba jeune bazolanda yo peut-être bazozanga ba initiative, bazozanga ba courage. Mutema bina mutu sala raté. Musala ya mutu surtout o ayi musala na nzambe kam pesa. So je serai na makamno ibo makamno nyusto. Donc na simba kisité ni mité. Mingi malofi ngana ya kisi. Mais étoile kara na musala musu na tangili ma. Mais tant balandi ba moni pe yala ngomba kisi be. Si mutu na mutu ala client staff au sala mutu ndaliaka. O ezaleli. Merci beaucoup na pesino akasi na soirée. Moi numéro na téléphone. Numéro na ya téléphone est 090 56 19 541. 090 56 19 541. Yango besoin na WhatsApp. Yango numéro pe na c'est téléphone. D'accord, vous comprenez que mboka na mboka ezana bateau basala kango tozalaki lelo na Verchat mutasali luputa o lelo bato nyonso bazo sopana na luputa sango ya luputa ke belé abandaki kopa ngo nemi bino surtout toyoki mais tozolobisa pe ba oyo bayaka a pona kolia bayebisa biso eloko ni ezobenda bango musika bazalaka baya awa kaka po na kolia atako totuni papa Verchat secret na été mais tu dis que batola peut-être va dévoiler biso. Merci papa Verchat. Merci chef. Bonjour papa. Bonjour. Comment on a ni? Comment on a monsieur Samuel? Monsieur Samuel, tu es en plein musala nayo oyo eza facilité to li otu solo na bande ko mususu et nous on ni memakio to le kanisini yela kio pour que o banda ko sala musala. Bon le kanisini yela ngana sala musalo eza musala pesa ngambo. Kolamba pe batangela ngo. Donc eza musala mabete. Nde yango memanga na sala musala. Parce que yo balaki otangela ki yango na classe to ezaka ko banda on sala pas moto nde o comprendre musala on yo pe ko sala oya yo cop na yo. Bon natangela yango pa moto te balaki ngai pa moto. Ah ok d'accord. Tango balakisanga nazala ko na difficulté ya ko morceler musuni. Na mona ke nonga sona bando kata bona kata musala. Lelo na kena forcer lobi na kena forcer depenga na koma ko kata ndeba ninga bakata. Donc déjà au kata musuni ça déjà facilité. Eza déjà facilité pourtant on a kata musuni na dimension ya oyo. Eza facilité. Ko mi kata pe musapi. Ko mi kata musapi. Donc tant on kata pe bo bakiliya musapi tellement na sibe kimsa musapi. Na mona yebike nen na kimsa musapi na. OK. Donc morceler musuni eza facilité. Et comme il a repéré déjà misoki ici. Bon, le misoki ça déjà mais to comment ma camarade na l'échelle de ça bo so la dans l'échelle. Parce que difficulté ni bozana on a musala bo sala. Difficulté tozana on a musala to sala. Ozo soma biloko na biso cher. Ozo soma biloko na biso na ba difficulté belé. OK na marché sombi prix oyo. Difficulté za ngai sigo lelo nde lebi na sombi prix mususu. Nazo ko matali ba client prix mususu te lelo ya sombi na prix oyo lelo ke ya sombi na prix oyo. Et mais ça comme tozo sala toza na expérience na comme tozo sala les deux salons. Mais to côté on a prix auto te kangote parce que to comme somba cher. Malgré ça moi bénéfice quand même ezali. Bon bénéfice sont toujours continuer na salle tozo sala bénéfice des angles. Donc so to chaque jour c'est que bénéfice. Ah OK d'accord. Mais genre la clientèle na oza ba genre clientèle à nini. Bon en tout cas c'est le clientèle. Basi mibali batuka bazala koto yo bat bauta ka musika to. C'est le ya clientèle nanga na salle ventane na ndenge na zate. Na tekela bato belé biloko na ba o ba yebinga te. Ti le na continue à côté. La salle la livraison à domicile. Wana lié à quel pesa numéro est pas intel na lié pas monsieur Samuel na bandal soko bengiye ba ambassade belé ba banque belé ba bureau belé. Na tekeli fort ba on a mona na télévision mais na tekeli biloko. Ah OK d'accord. Na basina mibali banane ba ya mingi pana. En tout cas na basina mibali bato ya mingi bazate.
mpona yamba mibali moko mwasi mpe moko balobaka nini ntango basombaka eloko nekanga bango mpa na yo bon eloko ekanga bango epa nanga bango nde bayebi yango eloko ekanga bango epa nanga bayebi yango bon tosala neti oza na ville ozwi numero nanga ya telefone nazwi numero ya telefone epa mama beni ye moto olambelaka engolonga bibo sava bamemelo kilo oyo poni te quantité oyo boni ye bamemelo quantité ya ngulu oyo poni mama beni ngulu me tomoni na osala ba aubergine baza bato deya si tomesana aubergine na basala nango nini aubergine ezokota na ngulu zila na donc aubergine dongo lisusu na mama ngulu bon nakolinga te présenter dongo mpona makambo ngulu okopa dongo tobandi yango bao tobandi yango ekoma kishasa mobili na baoyo bazokausa yango na baoyo bazolia yango seloku nde bakolela yango d'accord mama beni bonjour mama beni mama beni bonjour bauti kotanga nkombo na awa babi mama beni eloni ozomemako awa na ngulu ya papa Samuel. Papa Samuel asalaka ngulu na ye bien alamba yango vraiment bien yango ekanga biso tozongaka epa na ye en plus azalaka gentil yango tozongaka kaka bongo oyo olambaka na ndako na oyo ya papa Samuel différence ezalaka nini? Au fait biloko ya kwena ya ndako ezalaka nde moto ezalaka différent ezalaka différent nini ezalaka na bango ezanga oyo ya bino ezalaka na mwa gumo boye kaka na kati ezalaka na ndako mais awa ezali parce que oyo osala emporté to ozoliaka sur place te na osala emporté oliango na banani na oliango na famille na nga ndako mama bandeko na nga ok d'accord nini okolobaka se na bandeko bakotala biso lelo par rapport a ngulu ya papa Samuel boya bino nyonso boya pa papa Samuel vraiment mutu moko ya bien en plus aza soin donc boya bozala décidé donc peut-être na yango bidoko nda bino oyo préféré osala oyo basali na aubergine na nyonso bata aubergine bata dongo ezalaka bien biso olinga siko topréféré na dongo mais maman kuna otia commentaire ya bombe elongi na ye voilà toyoki mpe témoignage ya bamama omoni balelo bandeko mingi bajeune bazoreproche na bajeune baza baparese bazoli mosala misala te mwa message nini okopesa na bandeko bajeune par rapport a mosala oyo bon message na kopesa na bajeune par rapport a mosala onga nazosala bajeune bakanisa te ke no biso nyonso tosala na gouvernement oyo lelo so bazwi biso nyonso banome biso na gouvernement tokozala nango bien te alors tel que nano ozwi mosala te bajeune ebele tomona bazokeleka bazokesenga ebele mpe bazoleka mpe nga na poko ebelelaka bato preso ebele mpe bazoleka awa mpe azotamsalokola mama bénéfice koleka nga moto ateki ngulu oui moto ateka mai aza na bénéfice à 100%. eza kopi tosala soki esimbi te nakozwa bénéfice ebele te eza na mokolo mpe esimbi azwi bénéfice eza mpe na moto azoki etambusa eloko azwi bénéfice me nga na mokolo yango nake nango te donc kopi nyonso kosala na mpo kozwa mbongo eloko nyonso koteka kozwa mbongo courage na yo kaka ebele batambusaka chasse yango efutelaka ye ndako akangamaka na chasse mpo ayebi vérité nini ebimaka na chasse ndenge moko na biso nde tozosala boye nabatelaka bakiliya nanga bango nyonso bakiliya nanga nyonso nabatelaka bango mpona nini lelo toyebi te yana bakiliya bakolongolanga na mosala oyo naosala selo ya comportement naza nango na mosala na relation nyonso nazozwila yango na mosala koyebana nyonso na bato nazozwila yango na mosala selo nde nazo respecte yango bandako bato mosusu bakokota te yo ozokota bandako bato mosusu bakota te babiro ya bato mosusu nakota te nakota mpona kaka na mosala donc nalesaka bato ebele na mosala oyo na baoyo bayebi nga te na baoyo bayebi esika nga asala te non yo ndenge ozwa bomeki olie komela na numero na komelo oza na ndako so tofandi na kapelo meseni koliambola kapela te so tofandi na yolo meseni kolia yolo te obengi nga na koyelo ofuti moto nde tosalaka mpona mosala d'accord merci moi lobanga suka na émission na biso mokolo malio liloba na nga ya suka nakoloba keno eza mosala na nga oyo aza na besoin aya ameka aya omeka te aya olia numéro na nga ya telefone eza 082 43 96 958 so tobengi na 081 nangi na vodacom 081 77 34 399 ekangamaka te wana besoin kolia ngulu kodute te benga na numéro wana
bakoyela yo asala balivraison toujours na bandal c'est Paris awa na kati pena ya rond-point Luputa rond-point Luputa esika sango ezokende esika bazolia ngulu na badiversité nango na bavariété nango nyonso ngulu na dongo ngulu na aubergine ngulu soki na nini c'est-à-dire que awa variété nyonso tu ya ngulu ya kotumba ya kotokisa donc et ba pomme de terre donc awa okozango ya kosakana te nazo sabino toza déjà 13h botande ba car etondi awa on dirait toza na sendwe to na sendwe te ska ba oteka ba car mais batu bakangi nge déjà ba place c'est que awa bakanga ba place pour soko ye retard okuta pena donc place eza lisusu te pour elengi ya ngulu c'est-à-dire que tosala kaka découverte total sabino ndenge nini bandali ezalaki mais sika oyo tomona awa ezalaki sika moko calme bana bazali kobeta na kwa boli jonko bana baneka kobeta babale na bango c'est-à-dire que place oyo ebani mingi na mamba bilamba avec le regretté Beikan to couloir ya bato ya bilamba guerre de Santa donc bato baza koto bazali nde bato ya bilamba bali maluta masa na ngai bato ya bilamba ya kosakana te babundaka nde na bilamba beso baye awa baolakisa babilamba na bango mais lelo place ya bilamba kote kuna ezalaka place Vendôme lelo place ya bilamba ekotikala ya mindele mais place oyo ya balema luta na rond-point Luputa ekomi nango ya ngulu bomoni kande tozolakisa bino wana c'est-à-dire que tomi totalisa biso ndenge nini Kinshasa ezokoma ndenge nini Kinshasa lelo ezotambola place na place ekomi na baplace nango ya plaisir na baplace nango ya basentiment mais tokozanga mpe tokolakisa biso barepere ya bandal mais tozobundabunda kaka avec le boss Michel Mbayabo ya ndeko ya bato ya Sele Mbayabo Lili Mbayabo en tout cas napesi mpe mbote na Guy Umberto Kabisi ya bato tobengaka ye le choix bakiselaka ye meso napesi mbote na Carlidon ya papito mbokolo mpina joko depuis mikili mia poto ntango bokoya tokovanda awa belulu voidio akuna matata kasi ke awa esika tokoyambela ye déjà kala mingi to tozovanda ana babelulu voidio avec le président avi Mone Makileke J.C. Boketu le roi d'Afrique Serge Bingoto et Longa ya bato ya la reine Agathe esika tozokutana na ba kosi l'artiste kasi tende esika yango awa en tout cas bo continuer ko s'abonner na chaîne oyo pour te faire découvrir bino na temps réel o bino boye bagite to kundolango surtout ba repère ya bandal tozo bunda pena pour bo mona ba repère wana ya bandal tozo la musa ba souvenir na bino avec Joli Copy nous continuons notre travail. Michel Mayabo.